20 au 21 novembre 2003 devant le ministère de la Culture dans Luanda, capitale Angola. Bakimbangiste bazalaki témoin ya événement monene oyo esalema na noté depuis histoire ya église Kimbangiste en Angola. Déportation illégale ya moko parmi bakoko ya papa Simon Kimbangu na kombo ya papa Paul Kisolokele. Naib malamu ete ba image ezali pasi mingi pona kotala pe pasi mingi pona kondima kezali makambo esalema pasi na yango ezali te po ba soda basalaki menace na bandimi oyo basalaki bango lokote na kobenga ba camion ya mai babwakeli bandimba mai ya malili po epanza bango e na procédure wana mama moko ya mokolo atutani pe azwaki pasi na motu. Pasi na yango ezali te po bakangaki koko ya papa Simon Kimbangu oyo asalaki na ye eloko moko ya mabete kasi pasi na yango ezali mingi penza po nyonso ezali koze na bakimbangiste oyo bautaki na RDC na ndambo bazalaki na Angola bakendaki koloba lokuta na gouvernement angolais nde bomoni makambo nyonso esalami. Parmi bango ezali papa Mabiz oyo bazobenga mikolo oyo chargé de mission ya chef spirituel ndenge bokolanda na maloba na bango moko. Parmi bango ezali na ambassadeur Mawete Jean Sébastien oyo azalaka ambassadeur ya Angola kuna na RDC nde basalaki nyonso ete bakende koloba lokuta na gouvernement angolais pona nini babimisa papa Paul Kisolokele na Angola pambate bamonaki bantinsani ezalaki kosalema to misala oyo ezalaki kosalema pona développement ya église ezu ekotaki yango wana basalaki nyonso ete baloba lokuta na gouvernement angolais pona babimisa papa Paul Kisolokele ndenge bino moko bokolanda na kati ya documentaire na biso. Tina nini nazotiela bino ba image oyo mingi bokokamwa me ndenge nini Joma kazo ko partager ba image ya boye na internet tina ezali kaka moko na makambo ezoleka na kati église Kimbangiste bakimbangiste bele bazali sous-informé nde yango tojijaki bon to partager na bino ba makambo ezosalaki église ekoma nesika oyo yango ezali ndenge bokolanda na maloba na bango na mwa extrait ya liboso na kotiela bino bolanda moko parmi oyo bazobenga mikolo oyo chargé de mission ya chef spirituel et basalaki conférence de presse oyo na 2010 7 ans après ya kobima ya papa Paul Kisolokele na Luanda akendaki na Pointe Noire
ko continuer misala ndenge akosala yango ntango nyonso et chargé de mission à landaki lisusu papa Paul Kisolokele mbala oyo mingi penza accompagné na ba pasteur ba utaki na Kinshasa pe ba miso bazwa ki bongo na Brazzaville et basala ki conférence de presse nde bokolanda maloba ya chargé de mission bolanda e pona likambo etali ndeko na biso oyo azali awa ngai mutu nazali teneur na ye oyo na mosalaki mpo babimisa na Angola ntango papa Simon Kimbangu kianga na bengisinga alobi papa Mabus tu quittes la Belgique yaka okende kotya ordre na Angola. J'étais le chargé de mission résident en Angola pour mettre fin au conflit kimbanisme. Tokutani na ba autorité centrale to expliquer bango qui est M. Paul Kisolokele. Yango wana na kozwa temps mingi te pour permettre ba journaliste baye ba témoignage ndenge nasalaki na Angola ndenge mpe na kosala awa suka nini ye ayebi koloba ngai nayebi koloba nakomisi na journal ya Angola na page à la une que Paul Kisolokele n'est pas le fils de papa Kisolokele nalobi no afuti mbongo journal etekama te journal etekama te ntango babimisaki nga na Angola atata na bamama nazalaki na mpasi mingi na kondima na ngai likambo wana ntango nyonso nakolobaka ngo na kozalaka na émotion akangaki nga lokola malfaiteur motu ya mabe na basoda na kokotana kala badetail te parce que ezali kaka nzoto me ntango batie nga na avion nazali kozongaka na Kinshasa atata na bamama mawa moko nazalaki nango kokoki koyeba te alobi papa motiki ngai likambo nini ya mabe nasali papa nakoma ntina niveau ezali kaka émotion olumisango mais nazwaki mpe ya kolongai kaka kolwana parce que ngai nayebi nazali kombo ya Nzambe motu moko akoki kosimba ngai te surtout soki nasali likambo te na motu wana ngai apesaki ngai yango sur place nazali kokanisa bantu na basura
eloko ezalaki lisusu pasi na motema ndenge bozo komona ba mama na Luanda bazali kolela. Mais tango ambassadeur Mawete Jean-Sébastien akomaki na RDC na Kinshasa en plein kilt et pas Ibakimbangi Seigneur Sobazalaki, Mawete a se référé na papa Paul Kisolokele lokola Koli. Kuna bandeko bazali kolela. Kuna epai mosusu bandeko bazali ko célébrer na ndenge ba soda basali menace epai ya bandimi oyo basali loko moko ya mabete. Bolanda maloba ya ambassadeur Mawete tango akomaki na Kinshasa, makambo nini ya lobaki, iloko nino ya lobaki bino moko bolanda ye. C'est-à-dire papa Olongi Bitumba. Ozongi, oye, 2 jours après, babengi ngai abikende na aéroport, enveloppe eza koya kuna. Mais avant koli yango eya, bayebisi ngai que résistance wana tomonaki ke il a fallu esila. Nandenge l'État azaka na ba moyen na ye, na ba possibilité na ye, na ba procédure na ye, malgré basi batiaki kuna na bato ebele ba koteli ye baki kozwa ye. 6h du matin à l'aéroport, 7h du matin à Kinshasa. Nakei ndenge orientation nazwaki tobengisi bato ya l'État parce que tozali bato ya logique, tolandaka ba règlement, tolandaka ba loi, na tobengisi bato ya ANR, tobengisi bato ya sécurité, bato ya présidence bakende mpona pesa bango koli na bango. Tokomi na de l'avion, chef ya opération Abimi apesi ngai rapport na signé, moteur ANR a signé, tobimisi mutu, topesi ye avion ekamati nzela ezongi. Donc Paul est à Kinshasa. Sikoyo papa, par ceci poids oyo opesaki ngai, responsabilité oyo monene opesaki ngai papa esili. Na remettre makambo ya Lingomba na maboko na yo moko papa. Yo moko okoloba oko orienté naibi bien que papa Nunes epai atikali mosali za monene pona purification na oyo babunga ndenge nini bakozonga, ozali tata, ozali lokola njete ezaka na baracine ebele. Santé na yo soki chaque racine aza koyela yo kamwa biloko ya kolia. Ndenge nalobaki au départ, na calme na yo, na vision na yo, na bandoto na yo, na ba orientation na yo, oyo kaka tolingi église kimbangiste na Angola eya munene. Église kimbangiste na Angola et répondre na 3 malunji, comment on dit, makunji, matuka misatu. Nalobaka nanga lingala te naza kodébrouiller. Nalinga loba français te po bato nyonso bayoka très bien. Po confusion eza so na mitu ya bato te, eza boye te. Boyoki o nalobi doute ezali nano,
ezali vraiment pasi na makambo nyonso donc nazo kokoma na point wana te ke na ndima ke na makambo ezoleka eza bunzambe ezosalama na kati makambo nyonso donc nazo koka vraiment kokoma na point wana te donc nayebi te na bino bandeko bokotala ba image nyonso bomeka mwa moke koyede biso bao tozo comprendre te bunzambe ezali wapi na makambo oyo parce que tu dis que na église ezali esika oyo bato bayaka koluka kobikisama ndenge balobi bato mibale bakotambola nzela moko te bazanga koyokana jamais. Muito desculpa, fica calma, não vai acontecer nada. Estamos a conversar só. Está bem? Estamos a conversar só para procurar uma solução nesse problema da igreja, está bem? Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Estamos a conversar só para encontrar uma solução para que acabe a crise da igreja, está bem? O governo não pode prender alguém que não fez nada. Eu não fiz nada. Agora, por que vão me prender? Eu quero levar também minha contribuição na procura da solução no problema da igreja. É isso que estamos a conversar. Está bem? Agora, desculpa, fica muito calma. Fica muito, muito calma. Não precisa de chorar, não precisa de gritar. Desculpa, volta um pouco atrás. Aqui é um gabinete ministerial. Tem que voltar atrás. Tem que voltar atrás. C'est-à-dire Papa Olongi Bitumba. Olongi yango. Ozongi. Oye. 2 jours après, babengi ngai. Abikende na aéroport, enveloppe eza koya kuna. Mais avant koli yango eya. Donc nazo kokoma na point wana te ke na ndima ke na makambo ezoleka eza bunzambe ezosalama na kati makambo nyonso. Donc nazo koka vraiment kokoma na point wana te. Donc nayebi te na bino bandeko bokotala ba image nyonso bomeka mwa moke koyede biso bao tozo comprendre te bunzambe ezali wapi na makambo oyo
parce que tu habites qui une église ezali esika oyo bato bayaka ko luka ko bigisama. Juste après déportation, il y a papa Paul qui solokele bana yangola bazonga ki na paroisse awa penza bazala ki na décision et balobaki to ko kitsa maboko te, to ko continuer toujours na kondima, to ko continuer toujours na motivation nde basala ki animation makasi ndenge bokolanda bango na extérieur. Balinga te 26 kwa na uo wana predu na biso papa tongi yango uo ngombe sa biso balinga te uo pape ba resolution na bino boka yango na maye ba resolution na bino boka yango na maye lobby mais ato supporter yango kufa kona lokuma finissage kwala balinga to papa ko sangana marque basali tout papa bakuta ndira ndeko na ye mais mtaliboma pena kata famasa nécessaire papa ninga kende ngwana bake bongisa kena kanda kona bato makamba sali bango nkolo yo sulera kufaki na kurusa salaka na eloko te bona tiaki loba ya nzambe abimisi secret ya molila abimisi ngo na mwinda yango bakanga nkolo so banganga nzambe afunda kiye papa simo kimbangu c'est la même chose banganga nzambe kako basakana bango bango mundu afunda kiye bongo pe na tango ezaka kandengi moko oh nyonso salami ezabina ka papa Paul mabeni na sali Mami iba zo iba na rock. Dimanche toko yawa, toko sambela awa. Papara super, tozala kaka. Soki ba elbiso résolution to bengani bango. Ba ya to sangana to landa 26. Awa moto na moto. Tango basalaki conférence de presse na bango kendaki koloba bilobela makambo nyonso wana ba 2010 balobaki makambo nyonso fallait baloba mais journaliste moko asalaki réflexion moko na makambo balobaki na bango yango na lingi bolanda parce que makambo journaliste alobaki ezalaki vraiment très important bolanda ba journaliste baye ba témoignage ndenge nasalaki na Angola ndenge pe na kosala awa oyo ce sont le démarche tozali kosala awa na RC pote ba autorité congolais baye ba entre papa Simon Kimbangu Kiangani et Paul Kisolokele qui est le vrai chef spirituel yango na biso toye kosenga ye l'état congolais apesa biso ye tokende na ye na Kinshasa kuna na Nkamba. C'est avec une peine que je prends la parole, parce que je vais peut-être vous accuser, vous les kimbanguistes qui êtes dans la légalité. À vous entendre, tous les exposés que vous avez fait ici, vous nous avez fait comprendre que depuis 8 ans, les dissidents ne font plus partie de la grande famille des kimbanguistes. Mais seulement ce que je sais, que ces mêmes dissidents portent toujours les tenues kimbanguistes. Ils ont le nom kimbanguiste. Ils font tout des kimbanguistes. Et vous, les kimbanguistes qui sont dans la légalité, qu'est-ce que vous avez fait depuis 8 ans?
pour le faire savoir à l'opinion nationale que ceux-là ne sont plus dans la légalité. Ensuite, je me dis que toute religion a pour philosophie l'amour et l'unité. Jusque-là, puisque cela fait 8 ans pratiquement qu'ils sont partis de l'Église, et en 8 ans, vous ne l'avez pas pratiquement déclaré pour qu'ils soient expulsés officiellement. Donc, vous les considérez aujourd'hui aussi, pendant toutes ces années, comme étant des frères kimbanguistes. Alors, en 8 ans, pourquoi avoir attendu aujourd'hui, 8 ans après, pour en parler? Et comme le linge sale se lave en famille, pourquoi n'appelez pas vous, ces frères-là, que vous lavez votre linge en famille, que d'étaler vos problèmes au grand jour? Parce que, à vous entendre, vous avez commencé par Brazzaville, vous êtes allé en Angola, où vous avez obtenu l'expulsion de celui-là que vous ne voulez pas faire sa publicité ici, et aujourd'hui vous êtes à Pointe-Noire. Tel que je comprends, ça veut dire que votre démarche, c'est d'obtenir également son expulsion de Pointe-Noire. Vous êtes libre de le faire. Mais quand je vois la philosophie de l'Église, et si vous, les kimbanguistes qui êtes dans la légalité, vous œuvrez pour l'amour qu'a prôné votre père fondateur, je crois que vous n'aurez pas dû étaler vos problèmes au grand jour tel que vous le faites aujourd'hui. Par des sources sûres, nous avons appris aussi, et par la voix des ondes justement, que la première dame du Congo et le maire de Makele, par exemple, se sont impliqués pour chercher la réunification des deux tendances de l'Église. Je voudrais que vous me dites aujourd'hui, par rapport à tout ce que vous avez déballé ici, où en êtes-vous avec cette démarche entreprise par les autorités du Congo? Je vous remercie. Est-ce que Bakimbangiste na côté 26 na Angola ba bloqué visa na gouvernement angolais pour na voyage à Colombie? Dernièrement, bah, j'ai une élection au Mikanda pour la Colombie. Chef aya na Angolate, chef spirituel ayate, puisque un petit peu économique, bah donc sous le bazali bah toi pays donc olinga. Donc si je comprends bien, les sangawana oyo bato baza na posa papa kenete, ils étaient bato baba moi mususu, ils étaient baba magistrat mais bato souvent na kati ya Lingomba. Oui, surtout tokolo bazali pe bato 26, ningi bato 26 et puis bon même peut aux pas na biso bangona pe bazali. Donc moi quelques bangona bazali au c'est ma beaucoup na 26. Voilà, on va na bato 26 pour na nini ba confondre les Kambongo. Kulumbimbi, le chef spirituel de l'église Kimbangiste, son éminence aussi en Kangani, on parle tout le temps. Kulumbimbi est égal à l'ancienne Toto Babel. Voilà qui fera donc l'objet de la discussion de ce soir qui sera soutenue par le représentant légal deuxième suppléant et président du collège en République de l'Angola, révérend André Lucas Bamba. Awa siko toko pesa bino ba vrai éclaircissement nini penza ezoleka. Ndenge toyebi ba conflit église kimbangiste bandaka na 2002 juste après ba résolution oyo lingombe salaki. Na kati ya ba résolution wana likambo penza oyo kaboli ba kimbangiste ezali bokaboli to bolongoli ya bakoko ya papa Simon Kimbangu okati ya libota lisanto. Na exemple ya papa Paul Kisolokele ba résolution ezali ko reconnaître ete lokola moko na kati ya bakoko ya papa Simon Kimbangu. Malgré na tango papa Diangenda yaka na paroisse ya Nyangara na 1989 alakisaki bakimbangise ke papa Paul Kisolokele azali mwana na ye. Na 2003 papa Paul Kisolokele azwamaki bongo na Angola epai wapi azalaki kosala mosala ya koko na ye papa Simon Kimbangu. Epai wa papa Mabize na quelques pasteurs kimbangiste bakendaki kokotisa mikanda na gouvernement angolais pona kobebisa réputation pe koloba makambo ya lokuta na kombo ya papa Paul Kisolokele. Balobi ke mokonzi ya Lingomba chef spirituel papa Simon Kimbangu Kiangani azali koyawa na Angola ebongi bobenga na papa Paul Kisolokele po mokonzi ya Lingomba aya kovandisa représentant oyo azali angolais asala mosala na ye na kimia pe Lingomba awa na Angola ezwa kimia. Na bokuse gouvernement angolais eyokelaki bango na lokuta wana pe babimisaki papa Paul Kisolokele na violence makasi
na plus de 40 policiers au bazalaki wana pona ko panza bandimi oyo bazalaki libanda ya ministère ko manifester contre déportation illégale. Na tango ba tension ezoleka na kati ya Luanda, chef spirituel représentant légal Papa Simon Kimbangu Kiangani azalaki déjà na kati ya Angola. Na 2010, Papa Mabiz alandaki lisusu Papa Paul Kisolokile na Congo Brazzaville kuna na Pointe-Noire, awa sikoyo accompagné na quelques pasteurs kimbangiste ya Kinshasa pe ya Brazzaville na ordre de mission ya Lingomba. Epai wapi Papa Mabiz akendeki kosalisa conférence de presse liboso ya ba journaliste pe ba kimbangiste na ba non kimbangiste. Esika wapi akendeki kokosa lisusu gouvernement congolais po ba déporter Papa Paul Kisolokile. Mais awa penza et bebelaki bango po lokuta ba memelaki gouvernement congolais bakokaki ko prouver yango te. Bango balobi Papa Paul Kisolokile ye moto azo financier ba rebelle ya Kabinda pe akotisaka mandoki na frontière entre Pointe-Noire na Kabinda. Bakonzi ya l'État batiaki bango maboko po bakokaki ko prouver lokuta na bango te. Bavandisaki bango na boloko pe babenganaki bango balobi bomeka kotia makolo na bino lisusu awa na Congo Brazzaville te. Awa sikoyo na 2012 Papa Mabiz azongeli lisusu gouvernement angolais na kabakata ya lokuta pona makambo ya voyage ya Kulumbimbi. Boyoka emoko. Papa Mabiz, bonsoir. Bonsoir. Mokonzi Abouli Papa Simon Kimbangu Kiangani outi ko yambayo pe outi ko remettre ba document estoko ya ba document ngo ya nini outi wapi pe conversation na bino zeleki sur quoi? Non, conversation na biso na chef spirituel Papa son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani elle est très bien parce que semaine les gars qui annonça ki bino que courrier moko gouvernement angolais a tindeli biso to yebite soki ezali réponse négative ou bien positif. Lelo oyo nzambe asalisi na komi aza obligé apesanga ordre pona confirmer bino à peu près contenu ya courrier. Évidemment courrier euti na ministère ya administration du territoire akomeli collègue na ye ministre de la culture yenda dali tutelle ya Mangomba. Alors ministre ya administration du territoire ayambaki ngai pe atindaki ngai pa ya collègue na ye ya intérieur kuna nde tozwaki mwa masolo milayi yende intérieur aza kosokipe makambo etali sécurité. Donc plus ou moins babongisi 2000 policiers ya intervention rapide na ba province nyonso mokonzi Abouli akoleka wana côté ya ministre de l'intérieur pe atindaki nga epa ya chef d'état-major général ya la police yende apesaki nga ba copie ya ba dossier oyo ministre de l'intérieur asalaki pona bango. Et puis nake komona sous ministre de la culture yende ayambaki biso le 15 juin nde apesaki biso programme ya orientation toya pa ya mokonzi Abouli tozwa programme officiel et puis tozwa na liste ya bato ba accompagner l'avion. Donc voilà tina ya voyage nanga pe audience nangai et pa ya chef spirituel Papa Simon Kimbangu Kiangani ezaki na motif wana. Ndenge tolobi chargé d'émission akomaki na Luanda pona ba démarche ya makambo ya Kulumbimbi o tozali siko tozoyebisa bino rapport ya vérité ndenge ni makambo ezali. Breaking news.